Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bilenga surtout ba bolinga ka maman il est à Nitu na pesi me ba mbote. Ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo ba dekonanga. Est-ce que boa malam? Bonne santé, vous allez bien? Kimi ezali? Kimi ezali? Wabino mameli ali ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo batela kimi ezato la muki bien. Dans le toujours kola kola mukezaka habitude de ce qui nzambe apesi bino pe ma bomoy beaucoup misi nzambe bopesi nzambe merci ce qui nzambe ala musio ala musi libota ala musi kaka mukili ba connaissance ba tuni so pesa ka nzambe merci parce que kola muka ezaka habitude de c'est une grâce oh to même pas pour mériter mais nzambe wasa biso kaka ngolo merci mingi na biso tout ba bolinga maman il est à Nitu merci mingi na biso tout bo séparana ba émission maman il est à Nitu merci mingi na biso tout bo komela ka maman il est à Nitu merci na batuni surtout baza ba abonné abonné la main tu as merci na bien rabino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille oh bon tu peux qu'on s'abonner si kana lobi na bino toujours kaka merci beaucoup bon continuer toujours pour partager ba émission na ba de comme sosu oh ba ébi chaîne na biso te pour que ba ko kapé ko yeba chaîne na biso ya Eliane Nitu TV préparons-nous pour le mariage donc que vraiment na lombango pour ma koleza na nzela na obi maman muke me na bito solo la moi muke lokola bande ko basenga kinga to solo la babito mito yoka yope oloba ya on na ko so na bino mwanda moto solo la moi muke par rapport à ba comportement na biso ba to mangala to solo la par rapport ba comportement na biso ba to mangala o ba de ko bingi ba benyinga ba biso melia nitu yozo mona kuna te yo moni kuna te le binazaki na ngati na kineki na ngana winze na kineki na winze na ngana noisia na kineki na ngako teka mameli ni yo moni te mameli tala batine na tala la vidéo moko na ba te bele ba partager lenga vidéo wana babi comment communauté na biso ko sala makambo bosoni boye makambo bosoto na kati ya mboka mondele bande konanga na mboka mondele ngeto yebo faut s'intégrer bande ko intégration est très nécessaire. Okuti mboka baza ko bina lokolo moko yo pe landa lokolo o bakolo mboka baza ko binela me biso ba congolais na ba congolaise na ba angolais ba to mangala kaka ba comportement moto affichaka en tout cas je sais pas na comprendre te non quel comportement et surtout ya mwana mwasi comportement ya mwana mwasi oyaza mwasi oza mwasi mona comportement ya mibali oza mwasi mais oza na elengi kozala kibo mwasi ezate parce que tu te comportes mal oza ko se comporter le quoi mobali alors tout solo la na muki avant na kota penza na kati ya détail oh tozolo bela au comportement ya basi yo mibale baso yo mibale oyo babundi na balabala wow baso yo mibale oyo babundi na kati ya balabala mituka ezoleka babus eza koleka bato bazotambola bango mpenza babundi ndeko mwasi na banyonyo etikali libanda nyonyo libele etikali na libanda balongole bilamba nyonso bino mbotala Congolais ta pembe babeti mais yo kapé olo bakuna nakana kiyo yep so batemine te bonga na bitumba te moi c'est mnene ko na bitumba te yo remo nakana kiyo ozui et pourtant moto azo bakeka kana ki azui aza intact yezo bakakana ki moninga nzuka yende babeti na bilambe longwe na banyonyo na ye tomoni ngome moninga tomoni banyonyo te
encore nzoto monene lokola yanga ah tala nzoto kuna zaka putu putu ka maman zo ba ah makasi tozo luka bitumba makambo soni neti ngande na abo banda na botama nanu na bunda te banda na botama nanu na bunda te banda na botama nanu na tema na mutu te to oswana to ucha na misapi na yebi vi wana te na yebi vi wana te banda na botama bana mbinza ba yebi ponga na mwana mbinza ngai soko lingo lukanga ona zo luka konika manote nga na botama na solongo numéro 25 na bandal et pas ya bambuya bobi mbuya bazalaka soki jouer ce gardien ya nini ya vita nga na botama na bandal a solongo numéro 27 pas nga na botama na bandal kolonga bandal tokoti mbinza na za mwana ya mbinza ndenge na za boye mutu nyonso to ayebi nga na kolani na quartier nga nanu na swana na mutu te mutu azoloba nde bana basi baswanaka aoso ngai nanu esalemelanga nanu te nanu na swana te kodiscute boya monoko tu vois ça va discussion ezangaka te mais ya koswana nde bato baswana nde bango basi eyo bazoswana yo yebi nde tomona mpe amona chateau kushi bato baswana omoyebi ngai ye oyebi nga te komona ngai ye boyena tobunda no ngai na bunda nanga te wana nzotanga kobunda kande na boka litama lokwa mama Denise basa litama boye babunda te kande na boka litama boye lokwa mama Denise nyakero mama Denise nyakero mama Denise motema ya fachi beton basa boka matema boye babunda te jamais nzoto na yo fo lingango fo pesa mo valeur o pesa nzoto no respect na kati ya miso bato yongo na ebisaka bino ba mama tabizali ya koswana oyo ba mama eza bizali malamu te ya biswana swana kozaka na identité moko te ko yelinga koswana yelinga kobunda yelinga bitumba biloko ya babitumba oyo vraiment ata mobali mo bobolinga ni lelo obandi kosola ke yo te mutu na mona ka ba déshabiller ka bobunda ka boye batika ko mabele libanda c'est la honte eza soni eza kitoko te bazo bunda boye pare babundi bo baza na États-Unis eza kitoko te eza soni bitumba il a fallu mwasi ya mundele ayakokota na kati na bango ayakokabola bango mwasi ya mundele ayakokota na kati na bango akabola bango po batika kobunda yango babengaka biso yango babike biso bato mundi toke de vivre na jungle mo baza na tort tolobaka bamindele baba raciste baza na racisme boye na bafinga oui to batoke de vivre na jungle c'est là où il y a notre place baza pe na tort po makambo boye na poto babundaka te na poto esilaka na munoko na poto ezaka koloba na munoko bato bazo discuter baosona discuter na bango bazo discuter mais basimbanaka na nzoto te okosima mutu na nzoto te bongo so simi so mutu abelaka ta musu hypertension yo kamati osimia na nzoto ta musu mutu eza na bato musu atambolaka na poche na ye place asalelaka pipi yana bato musu baza na bakere artificielle oke kobunda na mutu osimbi mutu akufi na maboko no okosala nini soki mutu akufeli na maboko okosala nini bandeko quelle honte bato bayibi bango ti eza soni ti kobunda boye yo bomonaka mopeyala mibali avant pala mwasi aotala bacritère ya mwasi basi nyonso bandenge moko te il y a des femmes charismatiques basi baza bacharismatique bazali basi baza na bapersonnalité bazali mais c'est des femmes basse classe c'est du basse classe na fingi te oya ochelanga commentaire ozo baboye mpona baninga no basi bato bavandelaka baninga na bango basi bafingaka bango ntongo butu moi mpoka baofinga baninga na bango basi bato bavandaka bayemission bazofinga baninga na bango basi moi je n'ai pas insulté nalobi kaka ke comportement na bango eza ya basi ba basse classe eza basse classe oui basi ya bitumba eza basse classe mibali toko comprendre mibali bakobunda po kanda so ya kobeta moninga mais moi c'était na français balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation siko mwasi aboye nation nini oya ko éduquer mwasi muto édikaka ndaku mwasi muto abatelaka ndaku
Moi si moto apesaka éducation na bana ya bomonaka bana otobotaka mwana so asalika mabe mama na édika yo mabe oza mal éduqué ndenge za wana. Je ne pense pas que maman na psike mwana nga na mboka mundele siko kende obanda ko bunda bituma na balabala te na ndimi te ki mama yebisaki bongo mais yimo bango moko posa mitema na bango etindi bango babunda mais soki bato ba bango kutu ba mal éduqué to ba mal éduqué balobaka mingi te ke papa bokola ki mabe ezaka en tout cas mwana openza mama na ya bokola ye mabe ou mama na éducation na pesa ye nzoka mama te mutu ye moko ya des enfants têtus bano bakapenza mutu lokola bakayo bo ba yokaka te bazali siko makambo ya boyo ndeko mwasi boye. Est-ce que boza fier nango boza fier na makambo bosali Congolais sa bunda alobi pe na moninga na kanda kio likambo okana esimba kate nzamba suki saka likambo okana esimba te soko kani mutu esimba te siko ya kana ki moninga abina kana kio donc akana ki déjà que soto kutani tokobunda mais ndinga na teli bitumbango ye bakana ki moninga yende tomoni mabele na ye yende tomoni mukongo na ye yende tomoni bakati ye bilamba na mokili ko kanisaka te ke oboye suki na muto cheka ke David abomaki Goliath likolo ya libanga na talo okokanisa makasi nzoko za Goliath oza na Goliath moni na munene na ye ya kanisa ki ami mona ki aza Goliath Paul bina kana ki ye mona peza za Goliath metala David nenga ye David asuki si Goliath Goliath plaira David asuki si Goliath David asuki si Goliath ya mona ki munene papa mbaloba munene za batumi balete munene eza batumi balete za ka mutu moko munene batumi balete ya munene kwaza munene abi en tout cas oyo na kosuki sa etande babeti tande balongole bilamba wana musala makasi wata ki vêtement so parce que likofika la mobile so kwa yatika ka na kana nya tete pardon na yeko bunda te bandeko na bunda na ntena vinde na za bizali la boeto tika eza mabe surtout na bato mangala ce n'est pas bien oza ba comportement mabe ya ba comportement malamu te okozala lobby atozi mobali ovandi na mobali ovandi na bana bataka ba video ba po biloko ba YouTube elongwaka te ko tikala kolongwa te video le ba mutemo acheki video na ya longola soko alongoli te tikali kaka wana eko tikala kaka wana na bana bamona ke mama tala to mona ke obunda ki mukolo boye balongole kutu bilamba batika ki kutu basena yo tikala ki libanda eza kitoko te pona bana ce n'est pas bien ya malamu ata mukete batebele baza bongo na misala epai basalaka kobunda na misala bamuso kobunda na balabala bamuso kobunda na bafete kobunda na banzela koswana biswana eza crédibilité eza malamu te eza bien tokoza mobali ya bien te okoza mobali ya malamu te oya kobala yo na ba comportement ya boye déjà ozobunda boye seke yo soki babali okobundisa basemeki okobundisa babokilo mutu asimbaka déjà babatu na nzoto mutu déjà simba mutu na nzoto mpona babunda asimina non mutu oyo amesana bitumba oyo ntango akobala akebundisa basemeki akende bundisa babokilo akobundisa bavoisin akobundisa bato nyonso bato mosusu monaka yo lolendo na mutu makasi na mutu bitumba nga nabundaka nga nasanaka mais non shemon yo honte à vous, ce n'est pas bien, ce n'est pas joli, pas du tout, ce n'est pas beau à voir. Rien qui toko tem, et ça qui toko atam kete. Moi c'est bundara te, mon kilesama na liloba.
Les dialogues, c'est très important. Il faut qu'on dialogue. A tous un problème na moninga. Vous avez un problème na mutu. Dialoguer na ye, solo la na ye, kende konanga. Au monde au selbo ngali ngala boete. Mbale simaso au selbo ngana yo simba te tokoyo kanate ça va parce que mon kilesa mana liloba ko solo les amalam dialogue e kananda kuti libala te dialogue ça ka pona mwasi na mobilité même na amitié dialogue ça très nécessaire. Nalanda ki mke balobi ke o ala teke servette a héberger ki moninga ce qui pendant 2 ou 3 mois pour ba en États-Unis. En plus, bozana na vie nani ya demandeur d'asile. Bazana na niveau demandeur d'asile. Nanu bazumi kandate, nanu bakomi na banda kote. Moninga moko ba pesa un studio, ba pesa un foyer mère avec enfant. Yé le quoi azana na mwana te, azape na kote musume moninga a héberger un peu de reconnaissance. Moi reconnaissance parce que liboko oyo et pesa ta vers ya mai. Il faut que ça nzamba pambola muto pesa ta vers ya mai. C'est très important. Ce qui m'a fait ça faire à maille, à toi les landes comme moto, nuit moko, boutou moko kaka moto ni mako la landa kuna ye. Il faut au commissaire moutona, au bisa nzambe apambola moutona, ba comportement boy, et bien te, biloko boy on tolingi te na communauté, ko bunda na balabala, ko sona na banzela, ko sona na ba bus, ko sona na ba fête, esika musala, boyo kanezate. Non, ce n'est pas bien. C'est tout bitumba ko simba na nzoto, ya malamute. En tout cas ngai ok, na bimi na ngana kena banzela na ngaka ndena na bino que Dieu vous bénisse. Waza mato ya koyoka ayoka babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja. Babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja. Soki baza kote ya mwana muntu oza na bomo esoza kote ya mwana ye yo oyo zanga baboti profiter pe na conseil ya mama ya baninga yoko sunga yo na vie. Ba comportement boy, na ba comportement ya conviété. N'enviez pas ceux qui font le mal. Ce qu'on bundaka dans le passé, aux alaka mineurs, ça se comprend. Dans le passé, aux alaka mineurs. Maintenant, au commis majeur, au commis na maturité, aux ako bunda. Non. De la qui est aux vraiment basse classe. Pour l'alelo, tout ce qui wana. Que Dieu vous bénisse. Mungu anubari kitatanza mkarusa kumona. Bon, c'était là votre deuxième maman. Maman Hélène Neto, la reine mère, appelez-moi qui m'a qui en cakalco, nango, maman Neto Beto. Bonne journée, bye bye.